Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O nomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme quand bouquet boy. O tient la poche voyager dans l'okeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'ozo ma biso wana kaka. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Global Express. Global Express. Angola Plaza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express. Ils ont une agence classique, on va fixer du logo, même si on a silence ignoce. Pendant tout ça, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si on a un logo, c'est là qu'on a fait comme nous, qui a un logo. elateli tolinga ebandaka na ntango ya kala basusu kutu balataka saki ya famine kakitekango watisi ya malonga liye seri yango supa na kutire ya solo alakake oyi tala mercadin bakaka omo seri yango eleka ye oyo grife yango oyo grife boyoka mpe matebwe oyo grife yango oyo grife kokama soli ekumanie Pesa ntango. Zana écrivain, on a qui toi, écrivain, Manchester Boston, étude sur la SAP et la religion qui était 17 ans à la recherche. Natamul Mokil Mobimba, pour la histoire en Gantia. Et les hommes qu'on a, Tiens, Siga ou Senga qui a ça. Bakit sagai na se bazoi ba makanisi na ete aija sako musika batika la o saper yesa lo moi saper moi papa religion kitendi makanisi na ye ba pensée politique na ye ba ba bien côté ya lo bagi nyusa banzemo ya mwana esali ko ma livre bane botanga ko mututé aye asusu ko luta suka ba ko c'est l'histoire de ça na kati merci. Ok, voilà, na komia. Bon, le monde est boyé bi masole bandi. Donc ayo na komi na un petit peu na retard talaraka. Hein? Matin au sala souma moké ba Africa numéro 1 ba bengisa kingai. Yo na zemo retard, na likepe na TF1 pour nous avoir rendez-vous à la prochaine interview. Donc voilà, tina ngazali a donc oyo asimbi sécurité na nga rapproché. Qui toi? Oh, les grandes personnalités. Pour inviter la Bengisa qui est yo, ils n'ont pas communiqué à combien de personnes. Désolé, hein. Talaka na mboka no na sali obiente na retard. Les ande masolo bankam kalgariza. Nous défendre Nganti alors voilà. Voilà. Alors la journée de la paix, bakan des athées, hein.
Donc faut kitoko big atum. Ah, autant là on a cerveau hein. Balou ko autant là on a cerveau. Balou ka vanta la semelle. Bon voilà, on va en Suisse. Yo ba tu na Suisse bango. Oh lelo ah. Oh kata Paris lelo na sombeli awa. Na sombeli lelo. Oh lelo. Kitoko. Pour la vie. Oye eza rumba ya basape ina nango malembe année 85 les beaux gosses Pai grande Kiteni tokotika te Allez mettre chameau Kamboulaye Tilo Bobse Ouais La mama est Nous avons pas la biso moko La mama est La mama La maman batata bandeko koli biso de tosali lisanga biso nyonso eza mabe te toyaka bacongolais bazaïrois bacongolaise toza famille bangolaise na bangolais mpona bacongolais bonsoir congolais bonsoir mpona bangolais bontar Bonoy Asenga Bonoy tu conta Comment est-ce você Ok bon tozali awa lelo mpona korapele bino eloko moko elekaka kala nayebi ke mingi kati na biso toyaki mpo tobala moke tokoli kaka awa tokoli batata awa tokoli tobala mikolo tozalaki mpe na baartiste musicien ya biso ya bajeune na ntango wana oyo basalelaka biso banzembo ya elengi esepelisa biso esala mpe mabala tokoli mpe parmi biso moko yasalaka banzembo ya elengi oyo bino boyebi ekobeta awa deja azosala conférence de presse na ye mais avandaka awa te avandaka na Suisse mais apréféré aya kosala conférence de presse na ye awa parce que ezali ville ya liboso oyo anyata poto ntango awuti mboka bon sans plus tarder mpo tozali otan mingi te le maréchal Yves Ekolo azali wana asala banzembo oyo bino boyebi bokoyoka yango na palaki ye nde mutu akoloba mpina ye mobimba na makambo ya azosala mikolo oyo en plus de cela toza na journaliste moko oyo azokoma histoire ya ye na Nyakos parce que lui fut le jeune frère ya Nyakos bazalaki na banyakos basala banzembo ebele apesa mpe banzembo ebele na bamusicien ebele azalaki petit ya papa wemba komona ye na bapapa oyo bakomona ye moko akoloba donc zemo tosepeli na nde tino bandeko na biso kopesi biso to mpe boyoki biso vraiment toremercie bino alors sans plus tarder nakoremercie délégation ya bana Suisse oyo baye kolanda ndeko na biso star na biso Rive Kondo baye kolanda yo le maréchal du Rive Kondo bato ebele nyonso moni bauti Suisse balandi ye bato mpe ya Paris bazali awa délégation ya Londres bazoya baza na hôtel bakoya kokuta biso komona bango mais tokozwa te ebele te soso banda mpo bato bakoya ebele yango tobali avant nazoremercie bato nyonso oyo balandi ye bon tozoremercie bato oyo balandi ye awa d'abord naza na esengo ya komona moko oyo ayaka poto avant meme ngai azali awa José Wanduka le parigo ye aye na 78
Colère, on a pu sauver la soie parisienne, que tu as dit que tu vas faire la soie parigo. Les parigoins. Donc, on peut faire une équipe. Alors, on a remercié les sous-traitants sur le level. On a remercié Philopé au PAPS. Azala qui nous dit son premier producteur et Kofi Olomide. Oh! On a Zala qui Philopé au PAPS. Moyoka Banzé. Bon, on a fait remercier. Bandeko Oyo Balandi, à partir de la Suisse, nous avons un grand producteur, un jeune producteur, Big Ansou. Makamboula Saka Angola, Bisso Toyeli. Après, tu remercies Samuel Djenga. Il y a des petits frères propres, il y a Sarna Bisso. Lip, H, Pia. Bon, là, on entend que les Suisses, ils ont un peu de gaz, ils ne vont pas aller. Ils vont aller. Merci à France, la France, dans la Suisse. La petite manager, la mission, la moine, Sandrine. Mayele na mtu ezawa na dola bongo ezeli. Mayele ezawa na ordinateur pamba. Ya presse. Lokola batata mibale wana. Aza mutu ya presse. Donc elle s'appelle Sœur Feza. La salle de Dieu. Le matador. Ngai na Suisse, comme la main Tsuka Chubaki. Effectivement, na Jira. Donc, on a accompagné, vient d'en arriver Kono. Et pour longtemps, à 84, on a dans la merci. Contrôle diamant vert. Chaîne n'a pas eu contrôle diamant vert. 90, 92, bavanda na epai ya Fatucho omela na bango na Kimemba Kimemba vanda moke na Paris bino vraiment conseil na bino oye ote ya biso elo liboye biso mpona merci, hein? Merci papa. Bon, papa Tounike, Touti Suisse, mais Suisse na Paris, tous en action à Péménia. Ngai mo départ pe na vrai parisien. Nende mo ebine ba waka, to koma na moment moko mukili ya pote suika na France te, to changera ba pays, on na kineki Suisse. Ni akosta ndenyo banoza na ye, ndenga pe banoza na ye. Yo ayaka pa na nga na Suisse, paleka ko ni akosta na Suisse, ezali ya ngai. Voilà. Aujourd'hui na papa. Niako c'est le seul vieux où on a la zone de papa Wemba. Nanda kunanga, baza na chambre na bango principale ils ont son papa Wemba chambre yango. Ce qui peut papa Wemba était Niako c'est yango. Pour la batouane doute heureusement à l'époque toi qui n'a facilité à filmer, so bouquet na YouTube ou beti Niako c'est arrivé kono, au moins la image naie, azolo baye moko na kati Suisse nanda ko arrivé kono. Et je crois que c'est le seul image naio azanango. Il y a mutu ya poto oyo pas chance to filmaki. Donc dès que yo ko bana zané, nenga na zané. Bon likamo tulinga pourquoi to tiki Suisse to eto côté ya biloni, to e côté ya mututi. To eto partager bisolo ya Niakos parce que Niakos a fait les 10. Oh aller à ma famille, baye pour messe et alelo. Na minute auto sur la bataille na messe babimi. Le roi les 10 c'est qui na 4 semaine. Moi tout ça là, fait tu vois les amis les 10 tout chaque week-end. Il y a un moment où tu es ça, mais tout ça là. Hommage à jour na ya kufaki, il y a un moment où tu se retrouver mais tu y étais pour tout te amu, tu limite to partager expérience et Niakos na baye, là il va qui est bien. Là tu sais pour comprendre ngai. C'est ça. Mais nenga ka ozali na nenga ngai. Tu vois la soka famille mo. Derrière on a la vie.
félicité les deux, surtout la Suisse. Car à sa moko au la Suisse, la moitié bani. Merci, merci. Allô, dans ma question, juste question elle est question mais elle est reconnaissance. Ça, je m'appelle comme Sentigi. Les grands Tchangoué. Je vous remercie beaucoup, surtout Suisse. Là, c'est que la Kenya. Maman est une exotique dans la Suisse. Question zalité, mais la Sénégal et la connaissance n'a comme un photo de 31 juillet 86. Montayama Niarkos. Niarkos a yamana montré, n'a pas parlé, n'a pas vu d'abord. Et nous sommes quand Niarkos, Jansi Messi, Jansi de Ingo, Mamoti Babi na Katalupa, on l'a vu na Bisso à Fonfa, Vielo Bomba et Bisso à Dji. Comme Bayebi Bayebi. N'a remercié moi na Bisso. Merci bien de nous. Nous remercions mon ami. Nazarina n'y a recours à bien un conseil, mais na sala makambu ya sala. Plaisir de ça na moi na biso. Jani ndenga yeboye. Je sais pas. Nzamba za lokumu. Na mama sana yo, na frère na biso. To pese lokumu, to pese toujours. Makame bele o azana ko ko sala ke musika. Nazana mingi aolokate, nazana José Wandukawa, nazana invité demain, ameninga ici par surprise. Nazana invité à José Wanduka, les grands parigots qui a pris à Paris, les grands Tchangoué à Yanjili à Tcham. Merci beaucoup. Et Natiki Bino, merci. Allô, précisez parce que quand on voit Macabo, il faut tous la carte, l'esprit mon corps que il y a que débattre situation à niveau des années. Pourquoi on va voir? Parce que le monde à côté de positif. Mais ça fait le côté négatif, on le met à monter. Alors que les lots dans le Baramoué, et ça n'a pas la moussousse, mais ma télé dans ma femme, la photo. Alors, il m'a dit là-bas, elle est sous famille. Est-ce que vous le mettez là-bas? Non, il ne faut pas le dire. Il faut pas le dire. La salle que la moussousse va le mettre là-bas. Vous comprenez? Parce que quand vous avez dit, histoire de l'Union, quand ça vient à le Gango, Kachit le Nino, le bien mot. Voilà, donc il faut vous y barquer. Quand vous avez ma battu dans ma famille, ça rappelle ma famille. Il faut me faire nourrir ma famille là-bas. Vous comprenez? Moi, je suis à son bien, Nissa de Mine, on va dire que ça y est, grand prêtre, pour aller Tibore. Alors que famille n'est pas la place. Donc, on va dire la place, on va le mettre à monter. On va toujours exemple, vous souvenez. C'est tout. Simplement parce que l'État m'a permis de réaliser ma rêve que les lotions à la gêne. Je me présente dans Zabouibarba. Ah, tu peux s'identifier dans Dieu. Il y a 85 dans Saint-Dieu Babilamba. N'a s'arrêté. N'a comprenait qu'il faut l'attendre à mine. Nathan Yaming, il est long à ingénieur, il y a des bossons en Suisse, Babimis et environnement. Nazara entreprise et environnement, comme on a éco-équipe. Nazara, on a 35 personnes dans la salle. Mais, na outil, na makambu, ya bilamba. Donc, les lots oyo, nazali, mutu oyo, na
nazali nde babenga modèle d'identification yango ntango na osala album oyo nasali yango mpo nasala rappel ke nga moko nazalaki na makambo oyo me nakendeki l'étape oyo mpo lelo ndenge nazosala yango nazala na sécurité. Ça veut dire ke nakoloba na bachaîne bolanda makambo ya bilamba te en pole position, botanga bozwa badiplôme. Soki baparent basalaki erreur batekaki mapango ya famille parce que je ezalaki kaka na poto bino bana boprofite botanga mpo bosomela bango bamapango baperdaki parce que na ndimi te mapango wana etekamaki kaka mpona babilamba mapango wana mosusu mpe etekamaki mpona bacrise économique mpona na pays mingi tokimi mboka te mpo bilamba mpemili biso awa tokimi mboka mpo mboka na biso eza na sécurité te yango ekimisi biso à 90% awa mais sikoyo ndenge ebomi biso toyaki mingi na bamodèle d'identification te ndenge tozomona bandeko biso banigérien bana bamodèle mingi ya identification biso tozala bato mingi tokokolobake nalanda vie oyo nalanda vie oyo nalanda vie oyo toperdre temps ya trop tala neti ndeko nanga oyo c'est un intellectuel makamati baklasi aye kokata ye moko mpo alobi nalata nanga la vie eza mokuse mais elobi teke mutu na ye ekufi klase eyaka nango na age te na age na ye bakoyeba teke na reprendre moi diplôme et puis akomi modèle d'identification donc yango na nauti oyo bamasiya futur eza na bato oyo ya biso tozwi mwa chance ya koresir na vie faut donc pousser bagene baidentifier biso mpo balobake vie azoyemba nde bilamba mais derrière bilamba aza na makambo mbela asali oyo atangi oyo ekomi boye donc voilà réponse na ngai merci. elobi na kati ya makambo oyo tozali ya deba bato mosusu bazakosala deba wana mpona motema mabe azwa chance ya kolata te azwa chance ya kosomba bilamba te mwala koderanjaka bato ebele na bilamba wana nyonaka balabala motu mosusu akomona yo akangi elongi abitala bavoyi wana balela kaka bilamba ndenge argos alobaki eloko moko bapesaka bakongo nyonso alors biso mpe bato oyo bilamba mpe bapesa biso na kongo oyo tomerite te alors que tostime tokotala bafamille biso kutoki na bafamille ya bien ozokomprendre par rapport au bakongo ya biloleki na kati histoire chaque jour ezalaka fêté lokatwaka locataire na babele mokolo nyonso nzambe asala eza mokolo esengo fo bofete alors nga plaisir nange ezali na remercier bino mpona ndenge bopesi biso attention eza facile tomoni boyelai makambo mosusu boyokutana makambo mosusu mais namoni bolingo bolakisi ya koyoka biso de ce côté là en tout cas merci mingi et puis nakosenga boapplaudir bandeko na biso. Et puis à l'occasion, on a profité le coup on a sengaki buffet et on s'est rendu sengo pour la patience au Sali. Pourquoi on dit que la vie nous sali mon ya tabana et le promela pour participer à la biso la fête du haut. Merci. Ouais. Et là tolinga et banaka na tawa kalai. Basusu kutu baraka kasaki ya farine kakitegal moatisi ya malonga iye seri yango supa na kutire ya solo kala kakeroe kala biekafin bakara omo seri yango elekai oyo bife yango oyo bife oyoka memate kue oyo bife amo oyo bife proclamation ekumalie malata mangai napesa nzoto kilo ebakolata oyo ebabetelite asa pe bipai na bipai ukakingati adomi na ndefu wabengi epeoke nakolata na bataka nanga metode bato nitulinga na nzela ye nazongiselaki bango ezali évolution na ntango ya bakoko bapapa balataka ya société des ambianceurs oyo basa na kati ya Paris bien coiffé bien rasé
et puis bien parfumé, c'est la beauté d'un homme élégant. Oyo pasi lelo isemi ya ekipa somoi. Oyo pasi kolemo pana lelo akimi. Oyo pasi tusakuta kabeliza kasomoi. Comme les garçons comme par hasard ekipa somoi. Bisarol fait dominer sa gueule pour manza kasomoi. Jean-Charles de Castelraja. Benaja pour Gauthier Alira somoi. Année 85. Le beau gosse. Pas grande. Il est mythologique à terre. Allez mettre chameau, quand vous l'ayez. La mama, vamos ma biso. Merci. A force Camille. Josa Mwanza, l'Entelo, Bomo Ebele. Allez, Griffin! Tira! Fais tira! Griffin! Sabrine, moi na moke, na beauté na ye. J'avais à peine 23 ans. Papa Wemba abimisi nzembo ya matebu na Stervos Niarkos. Bale ko bimisa nzembo ya proclamation na Stervos Niarkos. Ba comprendre que moi na mwa muke à 23 ans et aussi surprendre bango na nzembo oyo. Voilà. Alors on a eu lisusu na Ajaki Mukolo na Bwaka libanga mususu o ba on va selinga ngi ba kufi. Mutazo le na suma kama za temer. Malheureux Bamboula, Nadia Koko, vous excusez-moi, 42 ans à Poto, pour la taille au dépôt et au Kosovo. Voilà, c'est ça. Alors, on a mis Balé dans la salle qui n'a pas parlé mal. Malanga na pashma wete Rema Chanel Kibana Moto Yesi Lisi Angaba Pasete Masuga Je ne sais pas changer
mwana moke mokolo moto nyonso azali responsable na ye ai vraiment nazalaka te scolaire mokili etindinga mabongola yanga la vie rifelekanga na miso te nalingi nalata linzaka nyonso mama kitondi ebongoli motema ya ashamu kitende bongoli motema na ngai apekoyo okomalanga na bashma olete vraiment chacun elekinga na motongo esilisi ana bapasete na sika mwana moke mokolo moto nyonso azali responsable na ye ngai vraiment nazalaka très scolaire mokili etindinga mabongola yanga la vie rifelekanga na miso te nalingi nalatu afabilonga apashe na koko rifaleloyo yoshi ya mamboto jani versace kaduki janeli nalatananga la vie eza mokuse tolata la vie eza mokuse mingi bakeyile série ya faisance na évolution Jenny Miguel ikembese Romeo Jigri Iroko Koshino Sapato asende Golfa Westone Abash na Koko Rifaleroyo Yoshi Amamoto Gianni Versace Kaduchi Janeri Nalatananga La pieza mokuse Jenny Miguel Kikembese Romeo Jigli Iroko Koshino Sabato asende Golfa Westone Malinga nous connaît la musique Tinopeo au passe. Merci. Merci, Nasepeli. Nakoma kulaka pour la vie ça vous pousser. Voilà. Au moins on a payé na papa wemba. Au moins on a payé na jide piana, au moins on a payé la chrétien, au moins on a payé la bon donc les sénateurs bandeko au moins hier. Il y a poto à 23 ans. Il y a poto à 17 ans. Il y a poto à 17 ans. Ça dit que moi je me suis fait okunda biso pe kaka awa na biso ya bana na biso pe abota bi kaka awa ngala bota bana on est en famille il y a que les Congolais et les Angolais nous avons bon bato bazo fina kangai o akomi kotel mais la Angolais bon na confirmer bino maman na la cabinesse no ya kotel mais la Angolais voilà. Et pas l'humilité, et pas aussi la l'humilité de la vie. Vous comprenez, mais la bilamba est l'équipe de l'union. La bilamba, mais place à Boutiango et Salagate. Et l'équipe de l'union. Voilà.
Donc, l'équipe a dit là-bas, on a âge, on a beau temps, on a besoin. Na sala na émission, on a besoin de là-bas 2 fois. Petit on a eu. C'est que, bah, j'allume là. Dans la salle de la caca, il est souvent assis là, il est collé par nous, après ça va nous préparer les carabines. La règle, ça va les passer dans le carré. Donc, la personne est par là. Allô. Merci beaucoup. Merci à Pro. Pour ça, on remercie la Suisse. La Suisse, plaisir à Pro. Pour les labels avec quoi. Nous avons commis pour en 1979. Le 1er janvier 1979. Tu as pas promotion, on va venir à Ka, on va arriver comme. On va confier l'omidé, on va disons, on va papo, on va merci Tingi. On va savoir ça va dire. Donc les gens ont beaucoup de doyen au Paris. Quand je vois la marque au Quai, dans mon courrier, 42 ans à Paris. 42 ans. Ça, je te laisse en malade. Je vais passer un plaisir à trop. Livre Bimaki. Comment nous faisons un livre là? Toi, on a fait un livre là, non? Nous avons un baquet. Surtout que la page 123 ou 134, au moins, je te vois un bouquin. Merci. S'il vous plaît. Papa, vous excusez-moi 2 minutes. Nous avons une surprise au Nalo. Papa Stevos Nyakosa Koufa. Moi, je suis à Moko Kaka Jani. Il est allé pour la sauver de Maboko. Moi, je suis à Jani. Papa Nyakosa Koufa. Moi, je suis à Jani. Tarakomi maman. Il est le maman. En tout cas, dans ces pays, nous avons pété les maboko, c'est l'occasion de vous montrer. Merci. Merci. Léo, parlez comme il arrive. Porte comme il autour. Pendant, vous voyez ma poto, au lieu de Luka, au Kamisa. Un jour, notre soir, Babi Chinabake, yo, au lieu de ça, et la main. Allez, qui n'a pas bandé, qu'on n'a pas fait un naïf. Mouvement à tiens, on va t'apporter la bataille d'Alia. Zala n'a pas eu un Linkonga. Moi, c'est pas un Lingayo, il faut un Linkonga. Qu'est-ce que tu as marqué? En décollant naïf. Bino, beaucoup de personnes à Porto. Moi, je suis le préfet. 42 ans à Paris, transisé 6 mois à boulot. Pourquoi nous avons tout ça? Conseil, forme que, forme dans le numéro 1T, mais Lincoln. Ouais. elateli tolinga ebandaka na ntango ya kala basusu kutu balataka saki ya famine kakitendano watisi ya maloba liye seri yango supa na kutire ya solo alakake oyo tala bekaben bakaka omo seri yango endikali oyo grife yango oyo oyo grife oyoka mpe matebu oyo grife yango oyo grife proclamation ekomanie oyo ezali année 85 lisusu bakotamaki te j'espère elateli tolinga ebandaka na ntango akalani basusu kutu
balatanga saki ya farine kakiteka moatisi ya malukaki seri ya mosupa na couture ya solo tala kakeroe tala biekafna bakaka omo seri yango elekai oyo kife amoru oyo kife oyoka mpe matebue oyo kife amoru oyo kife proclamation ekumalie malata na ngai napesa nzoto kilo ena kolata oyo koyeba etelite kikasa mpe bipai na bipai utakingati atondimalefu babeki epilote nalinga kolata nalataka nanga metode bato batuni-tuninga na milai nazongiselaki bango ezali évolution matango ya bakoko bakoka balataka ya société des ambianceurs babayembai olasa na kati ya Paris bien coiffé bien rasé et puis bien parfumé c'est la beauté de l'homme élégant oyo kasi lelo isengi yake kifasomoye oyo kasi lode montana lelo akibie oyo kasi tusakutaka belizaka somoye comme les garçons comme par hasard kifasomoye Bissaoul de Dominguez Adolfo Manzaka somoye Jean-Charles de Castelbaja Pena Jean-Paul Gauthier Alira somoye Mamaï eza rumba ya basape ina nango malembe année 85 le beau gosse bai grande ikendi tokotika te allez mettre chameau Gamboula yé Tilo Bobse ouais la mama est aux enfants la biso moko la mama est la mama babo mabiso la mama babo mabiso merci à force Camille Pia Josa Mwanza Lentelo Como Ebele Allez griffer Terra Pesa terra Griffer Sabrine Mwana moke na beauté na ye
ebele balelaka forme bakende soki tobi totanga tobali na papa wemba tozwi Nyarcos tozwi Kester bakei biso baoyo totikali tozaka na kati ya religion kitendi le papa religion kitendi ezaka Nyarcos me mwana koma banzembo ya bilamba tolata nakobakisa parole s'il te plaît. Mon côté même Ndela Kokima. C'est le Toto Sapologue. Une bonne conclusion. Ah Chassili Sanayo. Et dit nos images banza sango totika makambo ya polémique na ba jalousie oyo azali mwana ya koli na poto José Wanduka mwana ya koli na poto omoye na Kinshasa azomema orchestre mobimba po kombo na ye ezosala ki orchestre wana ezala acha movoto amema ba orchestre ebele ezaki ya mbongo te ngai nde nazali kobimisa mbongo na nga mpo na bolingo nalingaki musique nalingaki kolata lelo oyo nazosupporte ndeko na ngai pour l'amour du ciel nayebaki valeur na ye e naza na considération mingi epa na ye mpo premier nzembo na ye abimisaka mwasi na ngai ya ndako la defente akufa soki azosokola mwana azongisaka nzembo wana naye koyoka nzembo wana évolution nalinga yango bilamba ya yembaka yango tolataka na kritike Nyarcos mais so totali chemise à boulevard tolataka susu nani Fantomo tolataka ngo susu Claude Montana tolataka ngo susu c'est l'autre la parole pas au film en auto tient lumière et ça très important et là on est oxygène ma force c'est la calme faut répéter le rosolo va bien je non moi na 24 ans à yembaka filmer lelo tozolata yango bayifalelo yoji ya mamoto yango lelo ezolatama bagrife to ayembaka bayisemi yake yango ezolatama alors quand Paris fut Paris quand Paris fut Paris alors ngai nazali contre ata artiste moko te naye kosoutenir ye kaka parce que papa wemba akufi Nyarcos akufi Kester akufi bato atombolaki bazaki baporte étendard ya makambo ya bilamba. Et puis Acha expliquer bien que ozotombolanga mpe kaka mpona sentiment te na uti oyo bato wana mposa bamodèle d'identification sikoyo tofingi mutu te sikoyo soki modèle eya te yango bajeune bazotomboka balobi moi je lui ai écrit plusieurs fois ye akomaki na musique world ngai Acha Movoto kaka ndenge natiaka jibe pression nazotia ye pression nazalaki na Suisse mpona kende kobondela tata yaka kosonga yo obondeli mutu okosoutenir ye to kosoutenir ye nasoutenir ye bofinga ngai muzombo na ndimi bofinga ngai mongo na ndimi toro toro nde na boyi toro na boyi mpo nabetaka forme na ndenge defwa te banda na ya poto nabetaka forme redoutable pyramide obobino otangaka ngala misa zili lelo kokoma lobela zili c'est bon. Congo bien totila, t'as l'harmonie, t'as la bafarao. Toujours. Congo là bas. Mingi peut y avoir le bezate parce que parce que le but yoso, ngagne la peut ajouter le bas moko pona emano vivant. Donc tout la nabo moko. Donc likambo ya kitendi et likambo ya ekoloté ou bien ya mboka te o ya nini. Donc el kamoko et Ganda kuna masolo bana kuna Congo avec ta masolo et bana kuna donc nos grands-parents arrivent depuis Égypte toujours pour ça la supérieure tangu mundela yé pour ça supérieure tangu mundela yé Djeko Kawaye na bili kaso soki combien de choses te akuta on était déjà civilisé, donc comme tu bien organisé. Donc, ça ne veut pas dire que non, comme ce que tu Afrique, que y a poto, que
koyekola kolata non Non, depuis mboka depuis Égypte antique depuis mbanza balobi posaniama te bacentre mutu basala baforme bacentre mutu basala baforme ekilo image balobi noke posaniama Voilà. ozanemeza nzoto avie nyonso zo me nzambe mo asali mutu alaka me nzambe mo basalaki posaniama soki batuni yo religion euta wapi soki batuni yo angola azoloba na yo zero azoloba na yo angola azoloba na yo donc eza eloko moko bakongo dia totilaka nzambe moko mutu asalaki bilamba asali mutu alata je vous impose la parole moko nayebi ke bavie baza epe menacé mais biso toza bana ya Congo dia totila veut dire de Luanda jusqu'à Kinshasa, de Kinshasa jusqu'à Brazzaville et de Brazzaville jusqu'à Gabon. Nous sommes des enfants de Congoliens Totila. Rêve Nabiso unification, il y a Bantou Congolais. Nous sommes des Congolais en cas, donc étrangers à Zate. Peu et là qu'on a remercié, Nabavi Nabiso, mon photo, ma grand prêtre. José Wandouka, tout ça, temple Nabiso. Donc, grand prêtre, il y a un temple Nabiso. Je dis, nous étions que Zangi Racine et Zali Nzetete. Vous comprenez? Alors, les autres, moi, je suis cerveau, Narcos, il y a des clés. Nous devons continuer à Moussala, n'est-ce pas? Moi, je Narcos, ça, il y a une clé pour continuer à Moussala. À chaque fois, on continue Makambu ya Boulou à Saliko Sala. Saint-Esprit, rive qu'on a continué Makambu, to Saliko Sala. José Wandouka, grand prêtre, on va continuer Makambu. Alors, peuple congolais, ils sont là.